rumba nde biso. Quand on parle de rumba, rumba nde ezabiso. Et qu'on a pouvoir en 1930, la rumba congolaise. Et alors, ezali eloko otoko tikate et lelo, tozali ko regretter na comportement. Ezala même, il y a des producteurs, bazali ko produire artistes et musiciens et plusieurs sont des étrangers, bazali ko produire artistes congolais na biso. Et alors, tant on va se produire bango, bazali ko obligé na artistes congolais bayemba musique urbaine. Tandis que musique urbaine ezali musicité. Musique urbaine ezali ensemble, il y a ba sorte, c'est-à-dire que dans la musique urbaine, tozo mona rumba te. Na musique urbaine tozo mona rap, tozo mona hardcore, R&B, tozo mona ba style vraiment ébélé wana na kati. Mais tandis que rumba, c'est vraiment la musique qui est trop bio. Au monde qui a tel lobité, vu que ba américain, ba français, ba Sud-Afrique, ba lingara la musique où ezali chaud, qu'est-ce que ouera fait? A saleli bango complot. Il y a cérémonie, il y a spectacle. Voilà pourquoi on appelle Oueranson donc le roi de la forêt. C'est par rapport à un spectacle. Ça dit bon Zélène a chanté, na chant a oyemba rumba, a oyemba musique na binote. Aroyemba musique urbaine, Diarobeta ba rapité, aroyemba rumba. Mais na ndenge ya cérémonie, pourquoi Oueranson faisait ça? Pour na satisfaire bandeko bazali étrangers, attaque ba comprendre bisoté na langage, même par des cérémonies, par les actions, par des spectacles, ne ba comprendre que non réellement bato ba pe sa message. Et voilà aujourd'hui, na quatre organisations na biso nous tenons à féliciter artistes et musiciens qui bazali koyemba la rumba, qui bazali ko valoriser yango parce que musique urbaine ezali musique ezali facile na monde. Muto azobeta musique urbaine azali muto ayebi koyemba te, aza muto azali na incapacité morale, azali na manque des idées, azali na incompétence de service musicien. Et alors ce qui kolobele na mikolo ezali koya. Na peso exemple ndeko na biso fali. Na ko peso exemple ndeko na biso Oueranson, le big boss le roi de la forêt ba yemba na Inosa, ba beta nzembu moko boye na ba à la musique urbaine et kenda wapi featuring wana wera basana Innocent betaka 2 jours na Kinshasa sila et lis-moi Innocent balume banzembo tout abetaka oui c'est bien bon c'est préférable mais ça n'a pas de durée. Vous allez comprendre mais Innocent balume ah ça l'erreur mais or na kati ya rumba Innocent est là soki nzembo Innocent yembelela Eric Mandala si je ne me trompe pas ana rumba moko ba beta or ezana ampleur nango batu ba yo kakango koleka même ba nzembo azobeta ba yo pe ba pesa yo moi j'appelle ça de chansons Innocent la musique azo ça les ba musique moko ya ba compte à rendre mais au moment où soto bito ya na ndenga rumba Innocent na fali Innocent n'a pas de poids. Fali Azana ba rumba ebele. Or Fali il faut amifandi ça parce que c'est la rumba qui a fait de Fali ce qu'il est. C'est de la rumba qui a fait de Wera ce qu'il est. C'est de la rumba qui a fait de Ritse ce qu'il est. C'est de la rumba qui a fait de Lofombo, Godé Lofombo. Notre président Godé Lofombo. Oh yazo memabiso. Toyeba yewa. Toyeba na banini te. Oh, est-ce que beta base afrobeat? Non, toyebi Godé Lofombo na ba base na ya betaka ya musique rumba. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne de préférence. Trace RDC News, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Un grand merci Nabino, internautes, tout abonnés. Partagez nos vidéos pour nous apporter votre soutien. C'est toujours votre homme, le serviteur Alex Ngandou. Moi, Namoulouba, les Benjamin de la presse. Un grand merci à toi. Paola Schengen qui est à Londres. Moi, Sinsamba Zoaterokela Panda Inane. Merci à toi, les jeunes boss, le fils du pays. Apachamou Pémon et Maman Linda, l'ambassadeur Ange Mambato du monde. Costa Beto, les patrons de plus 33, sans oublier mon vieux Didier Babadi, où là je vois le président François Babadi Yamer Aziza. Je pense déjà la bataille pour comprendre émission d'Engezos Kendele. Nous avons invité à Pinazanae, Otokobeta Masolo, il y a musique vraiment, musique à Congo, on a biso tozo selon vraiment à long et à large. Donc, nous avons vraiment invité René Abiri à l'entrée à l'époque. Tout solo là vraiment, Masolo, Etali musique.
bien na René Abiri. Bonjour René Abiri. Voilà, bonjour Nayo Alex, bonjour aussi na Batutu Balingarabi au monde entier. Bonjour na Paola Schengen qui est là Londres, moi son zambazu temps, il là pendant une année et merci beaucoup à Cornelia Douci Givenchy à Tembe. Merci beaucoup à Paolo Veri de Souza et merci à Elo Gemouille l'original, eux le véritable. Et là aussi je profite de l'occasion de signaler aussi aux gens que téléphone à René Abiri réseau marché non ça date vraiment NASA en ligne, donc j'ai vraiment un problème de téléphone qui demande vraiment urgence en fait. Donc voilà. Donc Tozali, je suis là pour répondre à toutes tes questions vu que tu parlais sur la musique de la République démocratique du Congo qui est la rumba congolaise. Bissou Tozali Tozali pour défendre la musique rumba. Voilà. Voilà, René Abiri boza défendre rumba congolaise, tout le monde qui déjà bozo s'organiser déjà boza yo analyseur et puis président Godé Lofombo. Bozo s'organiser comment par rapport à Maram Onyo Sobobimisi à côté la musique urbaine à kata musique ya Congo. Bon, déjà Mokili Mobimba, il faut pas comprendre déjà analyseur na le président Godé Lofombo Baleka qui c'est samedi pas ya Tony Koko na RTGA. Et merci beaucoup pour notre soutien honorable plus moi bilou ou api a autorisé qui de konabiso analyser na président Godé Lofombo Baleka pour nous repérer sa message et puis merci aussi na RTNC ou api basunga ki biso pour un message les cas qui c'est dimanche oyoyo et pas ya mami il est là vers 12h. Et alors merci pour la chaîne Nabino Trace RDC News na ndenge pe ko yamba biso. Et alors tozali organiser il y a un président ou azali ko kumba ou pas azali ko diriger biso zali initiateur ya projet oyoyo pour sentir que ba faille ezali kokota na kati ya musique ya Congo. Le président Godé Lofombo Ouazali fondateur ya organisation oyo tozali ko lutter contre exploitation oyo bazali ko sala parce que plusieurs gens parlent de la virus coronavirus et bazoye baté que il y a une virus musicale où bazali ko kota pona ko détruire nos artistes et musiciens congolais virus yango kombo nango la musique urbaine. Et alors lelo na katsa Congo et bela ba musicien ba komi soki ayembi musique urbaine te azomona loko la zalité. Or donc c'est-à-dire que c'est la rumba qui est notre musique. Et alors tozali wana na analyser wazali cofondateur wazali kolanda na sima ya notre président Godé Lofombo et na secrétariat il y a René Abiri le cardinal Mosengo l'océan. Donc je suis là pour na kotalisa na bandeko type topé na ba différence il y a ba jarnini il y a ba problème autosali kokuta nango à travers la musique urbaine qui n'est pas notre musique. Et alors il faut retenir que la rumba congolaise ezali musique ya biso ba congolais. Rumba et botami awa na kati Kinshasa. Ozolanda rumba et botami awa na kati Kinshasa prévané on comprendre que dans toutes les provinces na tozali na 4-5 quelques tribus. Et alors dans chaque tribu ezali na batu ba betara musique ya mboka na bango. Et alors il y a biso ba kinois ezala kinde rumba. Et alors il y a des gens au ba lita au ba bunda pour rumba ezala la musique internationale. Et alors papa wemba era uti na kati ya nini ya province era ye awa na kati Kinshasa akuti lokolo o ezali ya rumba parce que papa wemba kuna na kati ya village abanda ko beta la musique coliphorique. La musique coliphorique. On a bandé koyemba kuna bon voilà. Et pourquoi papa wemba peu importe koyemba na rumba, peu importe koyemba na ba musique urbaine, mais azanga kite koyemba la biso au tété là Mafumbe pour na kolaksa na biso idéologie. Et alors aujourd'hui là, il y a plusieurs artistes et musiciens congolais nés à Kinshasa. C'est-à-dire que rumba, je ne sais pas. Et alors je dépends que de tes questions pour éclaircir la population congolaise oyo balingara la musique congolaise qui est la rumba. Rumba ne biso. Quand on parle de rumba, rumba nde eza biso.
et qu'on a pouvoir dans 1930 la rumba congolaise. Et alors ezali eloko otoko tikate et lelo tozali ko regretter na comportement ezala même il y a ba producteurs bazali ko produire ba artistes et musiciens et plusieurs sont des étrangers bazali ko produire ba artistes congolais na biso. Et alors tango baso produire bango bazali ko obligé na ba artistes congolais ba yemba musique urbaine tandis que musique urbaine ezali musicité. Musique urbaine ezali ensemble il y a ba sorte c'est-à-dire que na kati ya musique urbaine tozomona rumba te na musique urbaine tozomona rap tozomona hardcore R&B tozomona ba style vraiment ébélé wana na kati mais tandis que rumba c'est vraiment la musique qui est trop bio c'est la musique alors biso ole to sala effort avec nos artistes et musiciens congolais na ba album na bangwa sika ezali koya to faire face que devant un américain oui c'est bien bon de chanter en anglais de chanter en français de chanter le rap soit ainsi de suite c'est bien bon mais la rumba congolaise doit être notre base. C'est-à-dire que Tokomona Lelo, Héritier Watanabe, soit Fali Poupa, soit Ouéranson, le roi de la forêt, Papa Chéri, à Télémina Podium, ensemble de Naba américain. C'est-à-dire que Azoyemba Rumba. Mais au moins, les artistes et musiciens congolais, Nabiso au monde, Akeina Abandi ko beta ba musique qui moro boye. Et puis, eloko tozali ko télémele la musique urbaine ezanine. Ezali ba insanité, ezali la kata musique urbaine. Ben sanité, ba clip ya mabe ezali non éducatif et puis na kati ya musique urbaine batu bazali na facilité ya koloba ba bêtises cachées. Vous vous imaginez, il y a des gens qui chantent le son tabou à l'intérieur. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, mais tandis que na kati ya rumba, toza na éthique moko, il y a déontologie musicale, il faut aller baba verbe. Comprenez-moi comme l'exemple, il y a papa Nabiso Baluambo Makiadi, papa Nabiso Rochero Taboulay, papa Nabiso Lutumba Simaro, Madilu Système. Donc regardez-moi toutes ces générations. Et alors si Ouéranson ou Papa Chéri a fait des succès Nakati Mboka Oyoyo, ce n'est pas par les rap. Ce qui Ouéranson la bêta ba double zénith, ba double ninuana. Azo occasion de voyager na vie partout. Il y a que donc talaka niveau Ouéranson a kenda même tine États-Unis ba musicien belé bazon vieux lelo na même orchestre aux États-Unis Ouéra mema ba musicien na États-Unis atikala jamais kozala na complexe yake ayemba musique moko boy oh chete ce que ezali show ezali nini oh Ouéranson le big boss le roi de la forêt ya ngwana mo na sepelar na Ouéra ming donc Ouéranson le big boss le roi de la forêt au hôtel ba concert à Bethel Ibanda. Au monde qui a tel l'obité, vu que les Américains, les Français, les Sud-Afrique, la musique, qu'est-ce que vous avez fait? À Salali Bango complot, il y a cérémonie, il y a spectacle. Voilà pourquoi on appelle Ouéranson donc le roi de la forêt. C'est par rapport à un spectacle. Ça dit, bon, Zélène a chanté, Nacha a oyemba rumba, a oyemba musique n'a binoté. Akoyemba musique urbaine, akobeta ba rapité, akoyemba rumba. Mais na ndenge ya cérémonie, pourquoi Ouéranson faisait ça? Pour na satisfaire bandeko bazali étrangers, atako ba comprendre biso te na langage, même par des cérémonies, par les actions, par des spectacles, ne ba comprendre que non réellement bato ba pe sa message bout. Et voilà aujourd'hui, na quatre organisations na biso nous tenons à féliciter artistes et musiciens au bazali ko yemba la rumba au bazali ko valoriser yango parce que musique urbaine ezali musique ezali facile na monde muto azobeta musique urbaine azali muto ayebi ko yemba te aza muto azali na incapacité morale azali na manque des idées azali na incompétence de service musicien et alors ce qui lelo tozui kaka musique urbaine to tsango libanda mboka okomona même ina bana wana ba tchangu ba DJ bazobota malelo belé wana ba kozala lisusu na pouvoir te et alors tika ba musicien na boulot na bango. Et alors nous tenons à féliciter Héritier Watanabe la cause à nostra la Pulga pour un nouvel album naie
oyo apesi biso mi-ange mi-démon soki oyoki yango okoyoka keno il y a qu'une seule chanson oyo api abeti featuring na notre ndeko de kombo na échappé nga mwa moke babeti na featuring mais ressentir que moi rumba eza na kati et alors eza pe na ba titre banzembo musu eza wana ezali mélangé na ba biloko ba jamaïcain il est ici là à l'intérieur et alors nous tenons aussi à féliciter Fally Ipupa 3 fois le king oyo api autaki pe kopesa biso récemment album mobimba gonflé que de la rumba congolaise. Vous comprendre pour nous satisfaire. Et alors à Bossana qui pète bande copé urbain. Mais alors soko yoki ba bêtise to maramusu se bimele liwat. Na côté ba urbain. Mais ndeti banzembo ba likolo na côté exact non nazo expliquer pour la monde tio question exact. Donc s'il vous plaît nazo chiter nanga déjà na koloba kaka boye. To féliciter pe ndeko na biso pe Hugues Bina filé. O wapi pas ali koya na lokolope à rumba congolaise. Et alors, je me garde na bandeko oyo baza na kati ba studio bazali ko se préparer pour na ba album futur. Bayeba ke avec président Godel Ofombo, tozo ça la lutte oh il faut toza la reconnaître nous premièrement na kati ya gouvernement congolaise. On se comprend. O to ko porter mais donc non seulement même to ko porter ba suspension. Likolo na baye oyo bazali ko respecter oyo ezali mibeko parce que c'est toute une organisation oyo ezali bien établie ezali na ba ordre na ba loi na yango alors tozali ko senga na tous les artistes et musiciens baya ko s'affilier baya ko se mettre en ordre parce que on doit promouvoir la rumba congolaise et alors voilà pourquoi Rena Biri a toujours dit la musique urbaine envahisse nos assiettes et alors nous n'avons pas besoin de ça nous avons besoin d'écouter la rumba congolaise. Et alors, toyo qui saba indien rumba, toyo qui saba libanais rumba, toyo qui saba chinois rumba. Et alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous remercier nos 2 grands artistes musiciens, excusez-moi, nos 3 ou 4 artistes musiciens congolais, oh wapi, bah meka qui déjà Kosala effort et alors je ne sais pas qu'est-ce qui leur a fait arrêter ce processus. Nous avons vu ensemble défendre la République démocratique du Congo dans plusieurs pays. Nous avons vu Papa Chéri défendre la République dans plusieurs pays. Nous avons vu Fally Ipupa défendre la République dans plusieurs pays. Nous avons vu Héritier Watanabe défendre le Congo, la rumba congolaise dans plusieurs pays. Nous avons vu, c'est-à-dire que ce sont des gens, et notre papa Félix Oisé Kwamoukou Bongo, et pourquoi pas aussi Karmapa, et nos artistes et musiciens aussi chrétiennes. Oh, wapi le roi Namoni, frère Makalambaï, papa Nanga José Nzita, papa Nanga frère Patrice, papa Matou Samuel, Zoko toujours. C'est-à-dire, même Azo Betani. Mais on comprend que la musique urbaine, la musique indienne, ils ont comme awana facilité. C'est-à-dire qu'il y a biso et la difficulté que indien moko abengayo soit tinani soit que notre américain na yo kaki musique il y a un tel. C'est vraiment trop difficile. Voilà. Maintenant voilà pourquoi avec la vision chère du président Godel Ofombo, na cofondateur na analyseur na secrétaire général Rena Biri Onga Nazali ko appuyer vraiment il faut ba américain ba yoka bazala kazole kalanzela musique ya héritier musique ya Fally musique ya Kabose musique ya Robino musique ya Deplique ezobeta ça fait mal koyoka bande ko belé ba bimisi ba album na bangwa na kati ya Congo lokola ndeko na biso Deplique ayembi vrai son ouais ndeni Deplique ayembi vrai album mais album ya Deplique ezo pumbo ezo bima au-delà ba frontière te pourquoi c'est ça que je me demande tant on a fandi na sali constat na comprendre que c'est la musique urbaine ndezali ko bloquer Nathalie bandeko na biso ba Tade na moni na Facebook bazo tunanga Tade akenda wapi oh mais Tade c'est un grand chanteur mais Tade c'est-à-dire que ba musicien belé bazo perdre idéologie na bango fanda na yo na rumba parce que oh c'est compliqué vu que ba tutu mikolo ba komi ko yemba musique urbaine bo komi ba complexé tellement que ba idée et puis sur otali musique urbaine ba titre na ba texte nango ko somba nzembu ya musique urbaine ezo coûter sur plus cher que le rumba donc compositeur ozo ko rumba fanda na Congo baotek somba nzembu na e a bas prix même mutu azotek nzembu ya urbain sombe pas na ye nata musu na au-delà de $15,000
Vous vous imaginez? Et alors nous sommes en train d'appauvrir nos artistes et musiciens congolais. Au moment où on a Congo, nous avons plusieurs personnes. Oh yo yo bakoki ko sala bako ko pesa ba idée. Donc c'est ça. Merci René Biro lobby vraiment est belé na tselago vraiment ton lobby belé. Na aucun lobby qui a musique ya Congo et autres traverser vraiment dans la frontière. Voilà. Alors selon ma recherche au Sali, qu'est-ce qui bloque ni dans nos cerveau monteur aux empêcher que musique na biso ya Congo et traverser au moment où tout le monde a ba musicien na biso bazala ba concert par-ci par-là. Te bako sayote na ko tangelo même ba kombo ba musu na kata Congo ba mibenga ba grand. Mais na braza kawana. Braza ko toke musika kala kina toke no kana kitambwa to tuni ba yebiete. Comme exemple, na ko tanga ba kombo te. Na yete pona ko mélancer ba artiste et musicien na TV. Ebele ba yebanité. Mais lo ni osala ke ba yebanate. Ezali musique facile. O bazali ko kende ko s'adapter. Musique urbaine ezali musique té. Eza musique té musique urbaine. Un bon musicien, il faut toyer bayo na guitare parce que la musique urbaine différence ces animes. La musique urbaine au contrôler nos identité aux araka. Nakobo mama nakobo kadabada nakobo. Ça il faut ça na note to ebima bien té. Muto ayemba la musique urbaine aza la difficulté makasi ya koyemba rumba. Yo saka la kolandelela ta na musique. Mais même na urbaine tout ça qui n'a atteint. Tous les, non, repère ce exemple moro. Tous les musiciens de la Congo au yebi, ba bimisa ba musique soit disant internationale et simbate et yo kanate. À part la musique, non, repère ce exemple. Non, y en a yo. Na yeka un exemple de konabiso Fally Ipupa notre artiste et musicien congolais ou toi la fier naie. Et alors, de konabiso Fally quand il nous donne la rumba, tu sais ce que ça donne et de retour que ça donne. Mais avec la musique quoi beti, featuring na Daju et Kenda wapi. Fitir c'est là, pardon. Non, et ça la banine. Et ça va retomber nango. Non, je ne parle pas de retomber, je parle du succès. De le. Non. Nalobia, je parle de ton. Yo comparé featuring Yadaju na Chéri Fini Kangali Puta Mama. Là c'est immortel. Là voilà, c'est-à-dire que Barumba fallait ça ma banga. Et alors moi je me demande, mais comment Fally Ipupa se complique avec la musique urbaine au moment où c'est un bon chanteur avec la rumba congolaise. Nous avons notre à nous qu'on doit défendre, qu'on doit chanter. Donc c'est-à-dire que musique urbaine et sa musique. Alors, producteur étranger. Je vous mets en garde. Botika koya kopesa mbongo pour détruire notre musique rumba. Balingi ba bossa ni sabiso rumba. Balido c'est ça leur mission. Balingi ba bossa ni sabiso rumba na kati ya Congo, ba koti sabiso na kati ba musique ya loyenge. Et puis c'est la politique. Ce sont nos politiciens. Bazolinga ba koti sabat non my god. Et alors ce sont des choses auto lobele na mikolo ezali koya. Na peso exemple ndeko na biso Fally. Na ko peso exemple ndeko na biso Weranson, le big boss le roi de la forêt ba yemba na Innocent. Ba beta nzembu moko boye na ba manière ba musique urbaine. Et kenda wapi. Featuring wana wera basana Innocent beta kaka 2 jours na Kinshasa sila. Elimwa. Innocent balume ba nzembu tu abetaka. Oui, c'est bien bon. C'est préférable. Mais ça n'a pas de durée. Vous allez comprendre. Mais Innocent Balume, ça l'erreur. Mais or, Nakati ya rumba, Innocent est là. Soki Nzembo Innocent yembele là, Eric Mandala, si je ne me trompe pas. Ana rumba moko ba beta. Or, ezana ampleur nango, batu ba yo kakango koleka même ba Nzembo azo beta ba yo pe ba pesa yo. Moi j'appelle ça de chansons Innocent la musique azo ça les ba musique moko ya ba compte à rendre. Mais au moment où soto bito ya na ndenga rumba, Innocent na Fally, Innocent n'a pas de poids. Fally azana ba rumba ebele. Or Fally il faut amifandi ça parce que c'est la rumba qui a fait de Fally ce qu'il est. C'est de la rumba qui a fait de Wera ce qu'il est. C'est de la rumba qui a fait de Richie ce qu'il est. C'est de la rumba qui a fait de Lofombo, Godé Lofombo. Notre président Godé Lofombo. Oh yazo memabiso. Toyeba yewa. Toyeba na banini te. Oh, est-ce qu'à beta base afrobeat? Non, Toyebi Godé Lofombo na ba base na ya betaka ya musique rumba. Tu vois là où rumba est enrichi saka. Et ça la mon musicien morote na mboko koloba nanga ke atikala ko bénéficier ne loko morote na sima ya ko beta la musique rumba. On ne peut pas bannir la rumba. Mais, voilà. Pardon, mais Zana
soko lande lui-même ba musique urbaine karande tozoloba so tozo un exemple ya Fally Ipupa o taropé cet exemple na yoka ba sona ozo retrouver te que guitare ya musique ya Congo ezo bimara na kati na lobby o na lobby peut-être yo o comprendre nango te on a lobby peut-être yo comprendre pardon featuring ya tezela yo bana ya no featuring ya Fally Ipupa na ndeko na biso Arkeli ekenda wapi mais si vous featuring à Fally nanzembu Fally yembela Nana Ketchup maman na biso avec beaucoup de respect excusez-moi yotanga kombo na yo na média o comparer nzembu Fally Ipupa yembelela Nana Ketchup na nzembu Fally Action. Voilà, René Biri, musique urbaine ba fay nini oyena et nango parce que na okelo biki eza complet ya gouvernement de côté si musique urbaine na Katsamboka ko. Bon, omoni musique urbaine et memel biso ba désordre et belé na Katsamboka. Sotali lelo bah quand on parle de la révolution parce que la musique il faut épais sa mutu conscience épais sa mutu morale musique ezali mutazoka pour se détendre et si quoi ça n'a pas problème pour se retrouver dans quelques conseils dans quelques lignes de conduite ya vie mais aujourd'hui là yoka place oyo musique urbaine et ko bebi samboka ngai pona nga selon définition nga musique urbaine et pona ko dépeupler les peuples congolais pardon musique urbaine et na Congo pour na dépeupler les peuples congolais. Ce que remarqué, bah accident ils ont salé maintenant belé na kati ya Congo suite à banane suite ya musique urbaine. Au moment la musique urbaine dans na kati ya nzembu nanu ya texte conseil ya malonga ezate. Au moment na siko clip ya ngona ebisa yo clip batu bazo sala mutazo mela bor wana ya shisha. Bor wana babenga onini cigare. Moudaou mais la cigare bien bouteille à whisky à $1250. S'il vous plaît. A okumba na clip parce que chauffeur oya wewa azana wewa na ye. Atela ki sigo clip a modèle wana. Sigo yebisanga a olinga zo amelina no diamba na gene après aye na moto incompréhension à côté na sa remorgue. T'as la place musique urbaine et mabiso. Et puis musique urbaine échanger habillement musique urbaine et pandi ba mabala na biso ebele na kati ya Congo. Ba maman ba lisu ko yokela ba papa te, ba papa ba lisu ko yokela ba mama te. Ora na musique urbaine ezala musique mo ya ba jaloux na ba jaloux. Mibali ba yokela ba mama ba jaloux, kara mibali wala ba chanteur ba bongwani na ba voix na ba bala mibali pona kopesa ba basi ba motivation ba budara mibali. O mobali wana so ali piaka pour la nuit landela nga zuwa na piaka kolinganga te babilo monga jarwana et pandi mabala et puis de bana na biso na bandako balata lisu bien te au mona mwana za na 5 azola ta kadingi ya string atala ki ngona clip ce sont des images de vidéos qui est contre notre nature congolaise et alors ebela ba congolais ba souffrir et bien là batoromona silisi musala aoza su misala te pour suite ya mitakala oya moni na musique urbaine na ebisa yo ezopesa pasi et alors nga René Biri na kosenga na bandeko na biso ba congolais to meka ko changer manière notre chef de l'état a na ba vision a na ba innovation ya sika o wapi pour être congolais nyonso azonga na esika alors place oyoyo bandeko na biso ya politique bakoki ko simba malamu pona koeba ko éduquer bandeko na biso ba congolais po ba congolais to lingi mingi musique lokola to lingi mingi musique et alors baya na biso na politique ba pesa batoli ya solo bo mona ba accident et ko salema vraiment lisusu te lokola ba nzembu oyo chauffeur réparadeur kumbanga malembe do yebisa lokola ba changana ebetaka lisusu te mais oka chauffeur azokumba voiture nzembo eza ya simba kota simba kotisa debisaka chauffeur akokotisa nde motuka na sa remorque bomo ya batu badaye ozo reprendre ce sont des choses oyo il faut totelemelela yango et alors balobi entre boire pour conduire yo il faut ponelo komoko bandeko biso toyaka pona kopesa toli toyaka pona ko faire rêver ba conscience et alors bandeko na biso ba congolais tozwa conscience nous avons vraiment un très beau pays nous avons nos artistes et musiciens de bonnes couleurs de bon caractère nous avons un pays qui est béni kota la dernière carte la république bozana batulora ba papa chéri leader a pembe yebisanga na Brazza borozwa wapi na États-Unis borozwa leader a pembe wapi abimaka te donc yesoki moi bwana ubi bwana weranson
le roi de la forêt, leader à Tsaka. Est-ce que vous comprenez? Leader à Bobo Zoye Wapi. Merci, Toza la ba Kofi Olomide à Bwanda. S'il vous plaît. Tenata l'histoire du Congo, Toza béni na ba richesse ba musicien. Toza na ba musicien le roi là ba héritier Watanabe. Tola ba musicien le roi ba Fali Poupa. Tola ba musicien le roi là ba Babindombe. Tola ba musicien le roi ba Karamapa. Tola ba musicien le roi ba Miel. Tola ba musicien le roi ba Dakumu da Newman notre pasteur. Son eno kota ba chrétien wana liwa. Tola ba Meka la mai. Tola ba Patrice Ngoyi Musoko. Donc vous comprenez Congo est béni. Mais comment tozo ko réussir éducation ya master na musique ya Congo? Oh my God, ngebe. Voilà, merci René Abiri. Toromi vraiment la souka ya émission la émission tezo permettre été. Pesa numéro ya bureau na bino parce que posa secrétaire il y a mouvement au Bouti qui créé la lutte contre musique urbaine. Pesa numéro contact na batutu on contacter bino. Voilà numéro na biso ezali wana plus 243 na so bobengi bokozwanga René Abiri mobimba 82 030 88 80 na koyeba ndenge nini ya kopesa pe message ya koloba to pe orienter qu'est-ce qu'il nous faut faire par rapport ya organisation toza nango tona besoin ba soutien ya ba moyen bo monde tozo leka boye na média ezali mbongo donde tinde na sil tsano boye makoki ezali vraiment te européen sortant sous transport ozo reprendre et alors bandeko na biso ba soutenir idée oyoyo o tozali na yango pona koyeba kosunga éducation et alors tozali na ba façon parce que biso do travailler na secteur éducation ya presse ya média biso toza wana toi la secteur éducation tozo accompagner vision chère pour les musiciens na moko musicien moko na moko il faut toi accompagner vision chère et chef de l'état na matière éducation. Donc moi je suis là la pesimbote na batutu balinga nga na batutu ba sepeli pe na message na biso o nga René Abiri na memeli bango na kati ya média. Merci beaucoup à Paola Schengen qui là Londres maman na nga vraiment tika nga ité ayoki sango que René Abiri azali na problème ya téléphone maman nanga qui là Londres a sali vraiment moi quelque chose voilà. Pour René Abiri a sa solution na téléphone et ça la vraiment qui toko makasi. Merci beaucoup na considération oyo vraiment qui là Londres pe saranga na lingeza la kana qui là la pe na batu musupo qui là Londres aza vraiment na charge ya mko saranate talara le rôle be mission be tozo sala sponsorisateur nango sponsorisatrice nango sponsor na yango Paola Schengen kilo à Londres. Donc sponsor officiel, il y a Willy Mouché Nico Damboka, il y a Patrick Arabisote, Cornelia Douci Givenchy et là j'aime à l'original et véritable point belé, bah comment la barre qui m'a téléphone et belé, bah comment la mangala m'a bien à téléphone. Donc elle veut dire oh bah éviter émission la salle le quoi émission éducative. Les qui n'a cause à la kuluna na parler à yoki ka émission, mbalama ko Patrick kuluna. Donc pour René Abiri na lingi suma marofinga te na média, maramba ko ya ko nini bete, biso za ba niveau likolo. Merci beaucoup Nabino, merci na Rese Mouya, ndeko na biso ya cameraman autaka vraiment musika ayaka kosunga biso na ba image. Donc vraiment tozali awa, merci. Voilà, merci. C'était René Abiri, il faut voir la suite émission. Bino Bosepeli, n'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous apporter votre soutien. Merci à toi. Rance Bouya, le maestro derrière la caméra. Merci à toi, mon vieux papi Mouakana, la carte Sigikane. Kalo Boutique, Pomba Swag, Nabosa Niote. Un grand merci à toi, Serge Kalala, Wenge BCBG, Bambote Belé, Serge Kalala, depuis quelque part. Donc, on a venda Moutunanga, Yakati, l'international, la Die Teams, le transfert le plus cher de longue jambe homme. Nabosa Nte, ma sœur José Mouabana et Alain Moussoko, mon vieux Alex Chims depuis quelque part, Bambo Tenayo, mon général Amos Mifilo King, Mister Temple, Chibal Mousse Prod, vous êtes tellement nombreux. On a beau Sanibo Silicate, Bambo Tenabino. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Bye.